mais ko hésiter te musala nzambe eza musala ya mutu moko te, eza ya bato yo ngai nazo côté yo na iloba na etandoke pardon yo pe ozolanda ngai pote musala o pepe sanga makasi sika na ça faut ko se soutenir boko sunga biso na moi tol na moi chevron na moi nini soko telesika tozo sa musala nzambe bien mais okoyoka passe mais yo nzamba peso fardo apeso musala ya ko soutenir musala nzambe bien mais okoko sunga biso na bien mutu musala ko sala évangélisation na ezaka na ndenga zo contribuer na ndenga zo contribuer pour na tol pour na chevron bien mais soki le pe tozo ki même tozo espace malam bien mais ekozapeli lipamboli pour tant le bakenzamba pa azaki na idée moi dans tangi contexte o mutu moko te azaki na idée que un jour ezana David moko bakoyi ko bima pona ko bunta Goliath beme okota la parcours à vie na yo okota la bomo na yo okota la makambo zo traverser zo tala bitumbo zo kuta nango okolo bakolobi ngai na sambwe nga na tali famille na ngai na tali ndenge na za nango na makambo na za nango na mboka o nga na ye na za na mutu te na za na famille te na za mutu kolobela nga te bene me muta de courage te n'était pour traverser. Mais makambo comme la biso ça va mal nécessaire et yaka pour matation na dimension de prière tant on mona makambo comme makasi na bo mono singa ka ya kuluka nzambe ya kokota na profondeur ya kuluka nzambe bien mais David tala nzambe a préparer akene koboko la ba bibole na kati na zamba nzamba ebeke azo pese makasi sika parce que na plan nzambe akoya kobunda na dana Goliath bien mais école mususu yo leka bien mais zamba bituma mususu yo leka mutu mususu ko supporter te meyo supporter. Eza ba preuve monsieur traverser mutu muso ko kanga motema te meyo kanga motema eza ba makambo mususu yo koko kutana nango te tango kutana nango bien aimé mutu muso yo leka na kata bitumbo na leka parce que nzamba peso motema wana bien mais ko se décourager te parce que okuto bunda lo bezala makasi bongo ya lelo zo banga pona nini muta décourager te na beta pour so traverser muta décourager te na makambo zo leka mais mutu muso ko ba ke pona nge suki na yeka ko ebiso suki to za na nzamba osukite nzamba osa minene kat na bomoino osukite nzamba ko bundelo osukite nzamba ko longiso parce que nzambe oyo zo sambela azana bomoyo. Ne te décourage pas. Si tu as une autre langue après midi le bac pour nous suki. Bébé bakoza babote lieu musala. Ba pesio na pardon. Ba pesio mukandate. Bana malade. Libota ba problème. Bando ya mboka wane sengwezate. Makambu na makambu. Ba santé no ko bundisa matongo midi pokwa. Makambu ezo simba te. Mobile toujours ba problème. Bien aimé. Ko banga te se tape n'école mutazo le kanan zambe. David tanga ko bundisa Goliath. Bien aimé mokilenzi makate. Bien aimé yo poko longa bitumba wana. Yo kolonga be préfona yo po kolonga makambo zo kutana ngo ne te décourage pas zana. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na banaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rompengaba, ndambo victoire, ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na zelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na so lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokanga na université Kimbangiste avenue comme on eza Marin le numéro 16 numéro de téléphone biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Merci beaucoup.
Shalom, shalom, bananzambe, shalom na bandimine sa HP Media, shalom na batustu nzamba kutensu etando ike, nzambe ya pambola yo, yo landa kabiso, o encourage kabiso na ba commentaire na yo, na ba message na yo, en tout cas nzambe ya pambolo, shalom na bananzambe, nyonso tu oyo bandimi, Yesu Masiya mokoni pe mobikisi, nzambe a pambola, sans plus tarder, to bumbi mitu na biso, papa to pesi yo merci, to tiki mama o na maboko na yo, nzamba lubaka to ana posa koyoka yo tangu yo lubako pesa ka kimia tika telite ya media lelo ezala consolation oya yo ezala musika na kombo na Yesu Masiya. Amen. Amen, amen. Lelo nzambe atie biso to partager que personne ne te décourage. Mutu moko te a décourager yo na makambo zo vivre. Mutu moko te a découragé yo na ba situation zo traverser, mutu moko te a découragé yo na beta pozo le kana minute o bien mais cause chose na situation moko za makasa za na problème moko zo tungisa yo okomi koloba nga na suki nga na sambwe ngaye bien mais ba ngaye ze ebele la musu na musala la musu na likamoko songolo zo mona kaka osuki nga mama dodo na yeko ebiso ke nzamba lobi ne te décourage pas bien mais ko se décourager te sans plus tarder tozo tangana 1 Samuel 17 Nathan 32 verset 32 David dit à Saoul que personne ne te décourage à cause de ces Philistins, ton serviteur ira se battre avec lui. Bien aimé, ce côté histoire oh David longola ki na ran bazako parce que ye azaki mwana oyo azaki ba tant bazo bokola ye azaki kokene ko na kata libota wana ya bana ko kene ko bokola ba bibwele na ko bokola bibwele tant ba ko tuna ndenge David Goliath a telemaki pona ko bundisa peuple philistin Israël ba philistin ba telemi balobi ba ko beta na kata Israël parce que ba monaki que Goliath azaki homme fort tant ya telemi azo beta azo mona ke nambinga na ye na mulai na ye asa mesure ka lobi ke ye azali kolona nyons mais Bible lobi na biso ke David tant a moni ndenge ni bazo beta peuple na ye tant aye pona ko tikela bandeko ne biloko wana za na zo pesa ka parenthèse ndenge ko tanga na pardon au temps na 1 Samuel 17 au temps ngo mobimba David alobi ke ngai na kobunda papa na ya lobi na bi yo kokate parce que oza mukuse tu as une petite taille à décourager ye à longolier na kata azotela ku ye kutu papa bango azotela ke bande kwa David ba o baza minene o baza makasi bango nde bakoko bunda bitumbana alors mutu moko te azaki na ide moita na tangi conteste o mutu moko te azaki na ide ke un jour eza na David moko bakoyi ko bima pona ko bunta Goliath beme okotala parcours à vie na yo okotala bomo ina yo okotala makambo zo traverser zo tala bitumbozo kutana ngo okoloba kolobi ngaye na sambwe nga na tali famille na ngai na tali ndenge na zana ngo na makambo na zana ngo na mboka o nga na ye na zana mutu te na zana nga na famille te na zana mutu kolobela nga te bien aimé mutu de courage te n'était pour traverser mais makambo c'est comme la biso ça va mal nécessaire et ya kaka po matation na ba dimension de prière tant on mona makambo zo comme makasi na bo mono singa ka ya kuluka nzambe ya kokota na profondeur ya kuluka nzambe bien mais David talande nzamba préparer akene kobokola ba bibole na kati na zamba nzamba ebeki azo pese makasi ya sika parce que na plan nzambe akoya kobunda na dana Goliath bien mais école mususu yo leka bien mais nzamba bituma mususu yo leka mutu mususu ko supporter te meyo supporter eza ba preuve mususu yo traverser mutu mususu ko kanga motema te meyo kanga motema eza ba makambo mususu yo ko kutana na ngo te tango kutana na ngo bien aimé mutu mususu yo leka na kata bitumbo na leka parce que nzamba peso motema wana bien mais ko se décourager te parce que okuto bunda lo bezana makasi bongo ya lelo zo banga pona nini muta décourager te na beta pour so traverser muta décourager te na makambo zo leka mais mutu mususu ko ba ke pona nge suki na ka ko ebiso suki to za na nzamba osukite nzamba osa minene kat na bomo ino osukite nzamba ko bundelo osukite nzamba ko longiso parce que nzambe oyo zo sambela azana bomo ne te décourage pas situation ni zo talanga na premier le baki pona yesuki beme bakoza baboteli yo musala ba pesio na pardon ba pesio mukandate bana malade libota ba problème bando na mboka wana sengweza te makambu na makambu ba santé no ko bundisa matongo midi pokwa makambu ezo simba te mobile toujours ba problème bien aimé ko banga te c'est tape ne kol mutazoli kana nzambe David tanga ko bundisa Goliath bien aimé mokilenzi makate bien aimé yo poko longa bitumba wana yo
po kolonga be préfana yo po kolonga makambo zo kuta nango ne te décourage pas zana détermination bien mais eloko musu po te muta longa na kata bitumbane ezo senga fois na détermination kati na bomwene eloko musu po te mutu alonga ezo senga mutu andima na ye moko ezana bana nzambe bela zo bunda bitumba me ye moko azo bang est-ce que na kolonga mais bien mais tant muta bani ba est-ce que belé etinda nde me manakata faiblesse mais ce qui muta zana détermination kati na bomwene azo ndibalija ke nga eya moyo ya butu kata situation nga na kolonga be metana na kati na bomwene makamebele oyo nzima lelo ekokisama makamebele oyo focaliser lelo olonga na beme okolonga ko se décourager te na linka mutu moko atia détermination na kata likambu na ye mutu atia ka détermination bele mazala ka sûr na ye moko avant batu ba ko tia maboko ye moko na za sûr so totali David tango ba makambo akina détermination bingana ke bunda alléluia aisi ba parana bingana ke ko bunda bitumba oyo ba parane balungu tetika boy na bene komede batu ba décourager na étape makambo zo lingo sala ba projet ni nozana ngo makamni ni yoso calculer bi que cette année na rosala boy mais batu bazo décourager par rapport à vie par rapport à actualité par rapport à entourage par rapport à environnement par rapport ya likamoko songol bazo na que kokokate te bien aimé loko les hommes mata eza message loko les hommes mata ekokokisama muta décourager te makambo zo kutana alléluia muta a découragé te bien aimé a découragé te na ba situation zo traverser parce que c'est comme ça koloba ce qui y a zo qui te bien aimé yeso ka azute ya zaye na linga mwana nzambe wa se compara avile na mutu te ye azaye yo poza yo soki ya azute me yo za na nzambe soki ya ye simite yo eza na nzambe bien mais ne te décourage pas ndima ki nzamba azali bien mais kaka détermination wana oyo David azalaki nango akende kolonga Goliath bien mais okolonga ba Goliath avina yo okolonga ba homme fort o bateme akalibana no bateme la kamusala bateme la ka voyage bateme la ka stabilité bien mais okolonga bango soko za na détermination bien mais ba kokuya na kata ba jeûne et prière ozo sa tongo midi pour kanzamba olongiso ko se décourager te beme ndima ke nzamba azali akosala bolamu nzambe apambola biso voilà muke nzamba tiaki biso cœur na eka ko consoler mutu moko ne te décourage pas par rapport à makambo zo traverser na yebi problème na ote na yebi situation na ote beme ndima ke nzambe akosala na eka ko pesa mutu moko makasi nzambe azana bomo yozo tala ngai ozana problème songolo ko se décourager te telema zwa makasi continuer chemin ozana nzamba solo akokotelo bitumba nzambe apambola biso communiquer ka tozana ngo tozo senga na bandeko nyonso basimba maki pona ko sunga biso vraiment tozo senga bapel pour l'église na biso en tout cas to ana besoin ko construire bien aimé ko hésiter te musala nzambe eza musala ya mutu moko teza ya bato yo ngai nazo côté ya na iloba na na etandoke pardon yo pe ozolanda ngai pote musala o pepe sanga makasi ska na ça faut ko se soutenir boko sunga biso na moi tol na moi chevron na moi nini soko teleska tozo sa musala nzambe bien mais okoka passe mais yo nzamba peso fardo apeso musala ya ko soutenir musala nzambe bien mais okoko sunga biso na bien mutu musala ko sala évangélisation na ezaka na ndenga zo contribuer na ndenga zo contribuer pour na tol pour na chevron bien mais soki le pe tozo ki même tozo espace malam bien mais ekozapeli pamboli pour tant bakenzamba pambola bien yo pour kozwa bénédiction ko hésiter te maman dodo azana besoin lisungi pour na ko soutenir musala oyo be meza musala na ngate meza poto sala effort nzambe soko simbami ko hésiter to ta vidéo o en tout cas nzambe a pambolo na nika ko yebiso ke ko se décourager te e ko simba ngape maman dodo nazo ndima ke message o pesa yanga e ko simba na ndima ke nzambo a 5 biso na 4 na tando ke akosala biso ngulu pe to ko témoigner nzambe a pambola biso to gumbi mituna biso papa to pesi merci to pambolo parce que nzamba solo bundela biso biso tika te moko na moko okota likambu na ye esika za ko se décourager kolonga na zo ndimake a se décourager te parce que yo za na ngambo na biso osa biso bola mpoto témoigner nzambe apambola biso ciao.